Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolanga Ninyango, Nengoso Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il a été, il a toujours. Barbito s'abonner, chaîne les amoko. Ça c'est dit, ma beaucoup t'as un an à s'abonner. Bon billet. Donc mon yango, na YouTube tozawana, moko gaga. Réflexion, trop bandela. Réflexion, réflexion, lumière Kamboul, yangwana, balai qui est ça la biso bien. Tous en simana pour et ça la G. Bongo, toujours. Beauté. On a balandini surtout il y a réflexion. C'est pour Moutsako, faut pas éviter, mais au bayebi ngai pour Moutsako. Ngana kindaka nandeng ba news ba kindaka te parce que ngana zama yele o yangai o nzamba mpunga pesa ngai. O sala ngaki donc nazala différent na ba news surtout ko zabiso tundeng mokote. Alors nayeka kapona ya kopesa diano o eyano na mutuna mama na biso atunaki na basi pe mibali pona nini mwasi to mobali tozoko ko garder ba relation na biso tozoko garder mwasi te tozoko sanke to blêmer baninga sanke to ya ko akize baninga na biso. Alors ngana ko loba boye mama on a balanda réflexion mutu déjà azaka na bolunga muninga na ete iloko to ko na biso ko garder ba cité to basi ba ko garder mibali te eza mingi parce que tozaka na bolunga batu wana te. Donc manque ya love, manque ya d'amour yango sala ke mutu okoka ko garder mutu ozala ki na ete to lingana ka ya solo te. Ko lingana o biso to lingana ka ezaka nango ya so ya mbebo to ya munoko kaka ya koloba mena mitema to lingana te. O mona to lingana na biso te tozala ka soko lingi mwasi to lingi mobali tozaka mingi na ba passion. Na portugais tu vas expliquer kango très bien balbaka passion ya mort. Passion eza bolingo eza amour te. Passion we ko ko umela moi 30 ans 40 ans ne ko katana dans les vides. Alors mutu azaka na bolingo ekufaka te bolingo ekatana te. Alors ezaneti bolingo ya mama na mwana malgré makambo eko ya entre mama na mama za toujours kaka mwana na parce que eza bolingo ya makila ekatana te. Mutu azaka na bolingo muninga atika muninga kende te. Eza la ba différence ya marque nini donc bolingo etika la wana. Alors pour biso to sala ke donc ko garder mutu te bandaka ko akizi parce que na mukili oyo mutu no salingaka benda chaîne côté na ye so le problème ezali lié na mutu moko boye. Donc oh to salaka to ko benda ka ke batu bandimela ngai batu ba pesa ngai raison ba condamner mutu wana po peso kete soko kabona kiza na foti na otena ne foti na yango to ya kiza ka baninga yango to ya ko blâmer donc adas yo to blâmer baninga moni yango salaka ke biso to bimanet ba vainqueur. Alors onga ko lobaka kezali nango kaka manque ya bolingo yango esaka bloko ndoko mono zai na mutu moko boye ya valeur côté na yo okoki ko valiser te po zaki na bolingo na ye to zaki na passion na ye po passion sila kana eloko moka muke asali kaka boye eloko moka muke yo po zali o fâché o siliki ale na nyoso jo banda ko sentir bungi siko muto zaki na bolingo ya mutu yo bunga ndeni yo bunga te yango moni na lobaka toujours que na ofungula moi parenthèse moka muke na ok na musika te na okanga na ngango ba chrétien mingi balobaka nini ke bakanisaka ke nzambe tata mokili nde mutasali bato. Ok nde nzambe soka salaki bato ye moko ko kamwa susu mitema ya mutu te po nzambe na bible bino botanga balobaki nzambe tanga talaki ke
ya bato akamoki asepeli mpe babeki mitema bato eza bien te. Alors wana eza parenthèse moko nakangi. Donc moto asalaki moto asala bato ezalaka nzambe te. Alors ezalaka ba Yahweh wana oyokaka wana ba Elohim. Bato mosusu bakanisaka Elohim eza nzambe moko bapesaka soki titre ya nini. Or Elohim elingi koloba ensemble de dieux, ensemble bato yango moni babaki faisons, ensemble de dieux faisons homme à notre image. Elohim singulier nango ezalaka loa. Alors bato wana nde nzambe apesaki taref, apesaki bango musala ba créer bato. Tango ba créer bato nzambe tanga tali cœur ya bato bango bakela biki monaki cœur des hommes eza mauvais. Donc tout ça na bolingo te entre nous, tout ça na bolingo te, za bolingo côté mwasi na mobali, bolingo côté ba famille, bolingo côté ba masa to linganaka mingi. Bon na kota nyonso te mais 90% ya bato balingaka na munoko. Balingana penza na bolingo ya solo te ya moni esala ke mutu azoko garder moto azalaki na ete to ya toujours ko pesa faute pa moninga po yo obima vainqueur yo bima neti ke yo mutu malamu yende mutabandi mabe. On pa wake bolingo ekundaka mabe. Ozomona. So kaka moi eloko moke parce que to bossa na pe eloko musu te ke bato mutu soka komi kokoka na vie. Mutu soka komi kokoka na vie nyonso tu ki azomona ke na kolia na kolata na kosala nini akomaka orgueil. Surtout mingi na biso ba noir. Biso ba noir ba africain soki na komi kokoka na vie tokomaka ba orgueil moko donc toyokila so mutu te na komi kitelisa lisusu pa ya mutu wana te. O na kitiso pa mutu na zane pene te pour parce que ngamo na zako mona na komi danger. Donc orgueil kozanga bolingo na ko nini susu ezali mususu na ponaki ezali kaka ke kozanga considération pour parce que na koki déjà nio surtout na vie. Donc ya ale sarangate aladi sarangate donc alors azana eloko moko lobate mobali akende te donc na ko vivre yangwana donc akomikitisa lisusu te. Mwasi na ngai azala te na bimike na ebike ya na okende kozwa mutu moko boye surtout so na kena Afrique bazala na rien na ke kuna na corrompre bango na kozwa mwasi surtout na lingi. Donc ko kalipe lisusu ekomisaka ke mutu esala ke bato bako garder relation za nango ta ko garder mwasi to mobala za nete parce que akomi déjà mapeka ematiye donc yo lobani nini eze eloko boko solo la bobongisa non ye akomata te nga basala nga boye te nga basakana kana nga te nga bazula nga mbanda te nga yi donc balobaka nga boye te donc faut kaka mundelo na katikati yango siko tango mutu za déjà ndengo wana oko garder mutu ozane pene ndenge nini. Donc toza ba orgueilleux, toza ba sans amour, donc to miyebite donc mitema na biso donc ezana no yamabe mitema bato za penza mitema moko ya bien te dans le monde yango tozo ko garder ba relation te tozo garder basi to balate donc comme on a ezanga yi donc c'est ça pour ce que lingi mutu pona solo lingi mutu na bolingo ya solo boko mabe mingi bakundaka yango bolingo lekaka toujours likolo. Alors mutu azaka mutu alors mutu akokoma nzambe te yango mwa contribution na azaki nango ya kopesa. Alors tolingana ya solo soki oyo kolinga mobali mpona ba sentiment olingi mwasi mpona ba sentiment oza kaka na passion na yo ozali na bolingo na yo te ndeko nanga passion esilaka nde tobenga na English anytime. Komona penza ke sentiment no wando kosentir passion no wando kapa na ye ekata mpona mwa eloko moko moki asali yo mwa maloba moki abimisi donc bolingo nyonso ozaki pa na ye ekufi. C'est ça donc alors soki totise penza vrai bolingo oyo ya solo penza ke bolingo ekufaka te, bolingo efutaka, bolingo eseparaka te, bolingo ekangisaka, bolingo afingaka te, bolingo aloba makambo ya kitoko, bolingo akabaka, bolingo azalaka partout azali donc yango tobengaka bolingo. Donc aza eloko moko
tozalaka na ndenge ya ko subscribe ye te toza na ndenge nini ya kokoma ngo te donc parce que aza trop monene donc yango mona babaki nzambe ye moko aza bolingo mpo bolingo eza monene lingana omona makambo ya kogarde mibali ya kogarde basi donc toza na biso ensemble toza baparfait te mais tomeka kolinga na ndenge ya solo ntango olingi mwasi na yo linga ye mpenza na ndenge ya solo ntango olingi mobali na yo linga ye ndenge ya solo omona kokabwana odimine nango matondo na bino nyonso olandi ngai merci na bino c'est Fumutsaku donc naza wana oyo amoni ke akosolola na ngai nazali donc bocontacte lumière je suis là donc nayebi ke bachrétien bile ngai naza libanga na kati ya sapatu na bango mais ngai naza wana mpona songa bino makambo so bino bozokomprendre te neti lisolo na beti ya bayawe wana ya Elohim na église boyoka moto po parce que ayebi yango kutu pete po makambo ya nzambe ezali makambo ya molimo donc mingi omona otomona wana bazala bango na milimo te baye kolika bapratique bazozwa na baeglise ale baye kobimisa bino donc Fumutsaku toujours matondo ingeta ibobo ciao.